Yesu, kombo na yo mosikoli. Yesu, oyo kaka mabondeli nanga. Yesu, otelemisaka mokwe, kombo na yo eleki nyonso. Yemba Yesu, Yesu, kombo na yo mosbatelie. Yesu, oyo kaka mabondeli nanga. Yesu, otelemisaka mokwe, kombo na yo eleki nyonso. Kombo na Yesu eleki nyonso po etelemisaka bakwei, elongolaka bato bazana basusi, eyelaka bato makambo ya sika pe esekwisaka bakufi. Na tongo na lelo tokumisi Nzambe tonetolie kolala kolamukeza bitidi te. Sokola muki kumisa Nzambe netola esanzola epoza Nzambe malamu. Pese merci kumise lobana ye Nzambe mobate lokolo azate. Nzambe atombolaka lokolo azate, Nzambe anetolaka lokolo azate. Na tongo na lelo, toyesu kopesa Nzambe merci, pe merci na bapele na bino nyonso, ba oyo, bazo benga, bazo soutenir, bazo pesa ba conseil, bazo contribuer, pe bazo langa na biso, Nzambe na nga mona bino abate la bino, tozo continuer na bino ndengwana tito kuta na lola, bozali bongo, on dirait qu'il y a Sentinelle TV 1, chaîne chrétienne Oyo, et la rabino révélation de la parole, pe éveil patriotique. Alors, na ngonga Oyo, tozo kolobela kaka makama matanga Oyo sama na Congo. Eza na eloko moko tie sous scandale makasi. Tango bazo sala ba hommage ya président Eli Etienne Tshisekedi ou autu tika biso. Na salle wana na Bruxelles, le parlementaire belge Louis Michel a déposé gerbe à fleurs moko a commis likolo au président légitime de la RDC, Etienne Tshisekedi. Donc, ils ont preuve que l'Occident, Belgique, banoko, ko avoué, liboso ya monde, que yibaki Etienne Tshisekedi présidence, P. Batia na Congo, un aventurier, un criminel qui n'est pas congolais. Alors, bisoba na Congo, et sengeli, toyeba, ndenge nini, tokoki ko sala pour nous récupérer ba droit na biso, et soki to vandi kimia, et vous amalamu te parce que na ngonga oyo, na est à Congo bazoboma, na Kinshasa bazoboma, na ba Congo bazoboma pour na likamo to yibiti na te, bato bazokufa mikolo nyonso kote ya kimpese kuna. Et pourtant, Muto Oyo a tomboki, aza en vie, mais ba pauvre, ba adepte na ye bazo kufa. Naso comprendre ngote. So que ça na mutu fuba kanga, ezali mokambito, Muto Oyo atindi bango ba tomboki ezali ne mwanda sen. Ye aza inquiété, azo li azo mela, mais na balabala ba kimpese, ba congolais bazo kufa. Et bazo bomba pour quelle raison? So ki bat baza na arme te, bino boko maîtriser bango parce que vous avez ba arme mais bozo boma bango ba bomi nani. Alors likambo o ba congolais ezali mawa mingi nangonga oyo esengeli toyeba makabozo lika na Congo ezali vraiment likambo ba congolais nyonso il faut ba telemelango alors nangonga oyo bozo comprendre que bato aner ba comprendre que hommage au rendre na président élu d'ailleurs tozo senga na bana Kinshasa tozo senga na bato nyonso surtout ya mboka nyonso surtout l'air beaucoup rendre hommage na ndeko na biso Tshisekedi ba bouquet de fleurs na bino comme au président légitime parce qu'il est le seul président légitime au peuple aponaki mais oyo mindele na monde des ténèbres baboya yé à travailler to éviter pour nani Kabila to éviter kaza na zuwa pour akotikala ka kozwaka ba obsèque ya monene na rang ya Tshisekedi te ya mwana ba créer nani bato ya aner ba créer ba kosela
katebeka toto makambo ke ye mutu akende ko empoisonné Tshisekedi. Pourtant ba yebi bien que ba deux médecins ya Tshisekedi nde batu o basali ba faire wana. Biso bana ya rassemblement, biso toza na opposition. En fait, biso toza bata rassemblement te meto sipota bango pour to moni que seul bato yo ba yebi biso ba corps o to ko profiter nango eza bango parce que bangwanda bato wana nyoso tout baloba baza bato bakosala révolution mais batikala ko bamba libanga ata na Kinshasa te place moté pe to kosenga na bato nyoso tout ba yebisa honorer ngwanda alongola ka kombo résistant un résistant ba yeba que sur place na terrain ou abambi mabanga ou azumi nduki ou asali mais soko lobi oza résistant na terrain au salaire te loko moté ça fait 10 ans ezali kaka pongi ya ba bébé ezala on ba aventure quoi donc ezali mamami rassemblement aza catégorique. Le peuple ne permettra jamais à ces gouvernements illégitimes d'organiser les obsèques du président Eli. Nous avons le devoir de respecter la dernière volonté du président Eli, où il y a qui était bas congolais, bas respecter bas corps, en exergue. Avant qu'on fasse du temps au solana basango parce que azalaki ne kolobazaki bien, alors qui était ya sasali par naie a rempli contrat naie. Et par Moussous Oyo, il criminel rwandais, Kabila et les autres va respecter contrat. Sinon, peuple a vous allez juger à Makambouana. Donc, M. Kabila a jusqu'au 9 février pour la mise en œuvre de l'accord de Saint-Sylvestre. Dépasser cette date, le peuple congolais se prendra en charge pour chasser l'occupation. Et puis, obsèque naïe, saliant que le 11 février sera la mise en place du comité populaire de l'organisation des obsèques du président légitime du Congo. Du 16 au 19 février, aux Aladei national, Kabila alingate, gouvernement a alingate, des national du Congo, na Kinshasa, et puis Soki basali ba blague, ba komona nenge population, et qu'on la Tshisekedi na langage, il y a ba combattants. Alors, Parlement européen peut réagir na buzoba ya majorité présidentielle au batindaki batna banko lo bakilo kwa Tshisekedi a kufi bako et communie le sans effet car Parlement européen esengi na Kabila a appliqué noki bakor ya Saint-Sylvestre oyo ekozala pour rendre hommage na Tshisekedi pe ba o bakanisa ke liwa Tshisekedi et affaiblir Tshisekedi baebina nunzambete et sengeli boyeba ke ba peuple ya Israël baebi ke aussi longtemps Jésus azalaki vivant ma miracle les agite pas ba disciple nae mais tango Jésus a koufi ba disciple ba bimaki ba comment ko sa ba miracle donc na ngongo yo tozali kozela côté ya ba disciple Tshisekedi ba na miracle pe ba travailler plus que maître na bango et kozala malamu donc ezali ndenge wana. Parce que Yesu de son vivant, ba disciple baza osa elo remonté, mais ba disciple le ba moni maître akei, ba komi ko sa ba miracle, ba komi ko sala makamunyo soto. Ane rezali paniqué depuis le 1er février de l'eau, ba sali plus de 15 réunions, bazo paniqué, bazo bate itinéraire nini. Corps ya Tshisekedi kozwa, ba ko organiser ba obsèque ya Tshisekedi nini, paniqué, ils réfléchissent sur le parcours dont va prendre le dépouille mortel de le président légitime Ndenge Bazoko Bengaye, donc Ezali Bongo. Tout est aussi longtemps Jésus azaki vivant, ba disciple naïe, ba koko sala miracle était. Alors Tshisekedi to bengi Jésus te, mais to comparer histoire ya Tshisekedi a tei plus de 40 ans, alors etika liskoyo, ba disciple naïe ba kota en exergue. Toloba qui était Soki Tshisekedi, le président élu à Koufi, combat et Koufité, résistance et Koufité, Tshisekedi a accueilli, mais esprit naïe, et ko sala na kati ya badepte naïe, matéa naïe, enseignement naïe ko sala. Bien to pesa exemple que Jésus-Christ, l'air azaki na bomo iba disciple bazaki ko travailler, je crois Daniel Safou a expliqué bien, tango Jésus a Koufi ne ba disciple
babimi do na ngongo yo Tshisekedi peut toujours exemple moko neti wana atei plus de 35 à 40 ans mate wana nyonso ateyaki de son vivant badisciple bakoki koaplike yango te mais sikoyo tokovivre badisciple na en secret na en cachette oyo bakobimisa mateya na bango tia en exergue lisusu tango bakongole bazolela tango biso toza na mawa eza na bato bazosepela bato bazofete Vitalo oyo boyebi na kombo ya Kamerere Caméléon bamonaki ye samedi oyo uti oleka c'est-à-dire week-end na le 4 na le 5 azalaki nde na fete ya copine na ye donc ye alukaka comme premier ministre alukaka azwa poste ya Tshisekedi po afinansaka ba copine na ye alors biomo bozomona ke toza en face na biso na ba criminel ba incivique bato baza na tina na biso te et normalement Congolais nyonso surtout oyo akofete oyo azofete Saint-Valentin to oyo azoorganize bafete na ngongo oyo kaka liwa Tshisekedi te me na ngongo bazoboma na Congo aza incivique aza envoûté ngai personnellement nde naza boye na fetaka te parce que na Congo bazoboma anniversaire na nga na fetaka te anniversaire bana na nga na fetaka te soko moni mwana na nga moko afete anniversaire koko na nga fete anniversaire c'est-à-dire ezali mbongo na ye akoli azana mbongo na ye na kokanga ete ou mama na ye asaleli ye fete na kokanga bango te mais nga personnellement nazalaka te yango omona nga na bafete nakendaka te na buzoba nazalaka te nazalaka esika oyo bazolela nazalaka esika oyo bazobamaka mboka evi nazalaka esika oyo bonzambe ezali alors soki totali video ya Robert wa batuni ndenge ni okoma congolais alobi bien akoma congolais na badroit oyo baye na minduki kobotola mboka pe a lancé biso lisusu défi alobi ete na suka suki alobi bolobaki ke article 64 osala mais boyebi te comment les choses ne sont pas faciles que comme vous le croyez donc auto lancé biso ce défi ke ko bengana ba rwandais eza facile te ndenge tozokanisa pourquoi parce que baza na ba complice parce que ba congolais bana mboka bazo aider bango bavanda aussi longtemps bana mboka bazo aider occupation vanda tâche komaka difficile yango nezo senga biso ba congolais na kolala kolamuka to petit déjeuner to na conseil ya nzambe prédication conseil à famille exhortation ba news awa tozolobela ba congolais eza devoir sacré to banda kosila na bato oyo ba maman o ba comprendre ya ko rejoindre Front pour la libération totale du Congo ba kota biso namoni ba congolais o baza ba voté ba suiviste o balandaka balandi pe ko créer Front pour la libération soki nini eza ba aventure Front pour la libération totale du Congo eza kaka moko oyo ngamu tuna créer yango na bandako lo balikambo depuis 2011 ba o balandanga na ba vidéo ba yebi bon na yebi ke ba congolais ba suiviste et puis ba musu bazaka miyibi. En tout cas, ce qui mutu azobeta lisolo à Front pour la libération totale du Congo, faut retourner. Est-ce que ça proverbe ou ça proverbe était parce que seul leader nango ezanga bana mususu comme ba copie ezanga raté baza balandango metika bon balanda. Donc tout monde était ndeko oyo Vital Kamerere oyo babengi amibenga ye moko le pacificateur mais siko ba mo benga le pacificateur des cœurs brisés. Donc, a commis beaucoup plus pour vivre dans Bandumba, na ba basi ba imoro, ba sango kout ba na ebi problème parce que Martin Fayulu a yebsa ki bango ki sa Vitalo aza imoro ba yebeli musane ko bimana basi abato ko botola basi ba musicien. Pe lisusu mwasi oyo abotana jibe na kombo Amida asila soni parce que a s'afficher na mibali belé pe anyokoli kutu Vitalo ateki e plus de 15 lopango yango asilisi mbongo asila pe soni yango azo se lancer na koluka ko récupérer poste oyo ya président ya suivi abakor ya élection oyo akoki kozwa ngo te po aza na moralité te et puis aza na niveau ya président Tshisekedi te poste wana normalement soki moto akoki kozwa eza olenga nkoi soki olenga nkoi te bakoki kopesa yango na ndeko na biso Frank Diongo
parce que la kisibiso ke aza capable ya kolanda idéologie ya mwana mboka Etienne Tshisekedi. Donc tulobaki ete nangonga oyo biso ba congolais esengeli to telema to sangana lokola mutu moko tozali bongo na défi na batoyo baye ko boma tala ndenge babomi président Etienne Tshisekedi ba utiliser ba médecin na ye ba tieli poison au vu au su de tout le monde pour na bango bakanisi ke to boma Tshisekedi to fragiliser opposition bato ba panzana pe sorry baye ko tiana anera ko travailler makasi ko bimisa katebe katoto lokola mutu mabe ngana yebi katebe katoto personnellement te mais na masolo naza nango na yebi ke azalaki ami personnel ya Tshisekedi aida Tshisekedi na makambo ebele même tango apozaki kandidati kozwa koluwe ba avion makambo ebele et le fait que akende kokutana Tshisekedi na accord ya Tshisekedi azalaki na confiance na ye mutu wana koyi koboma Tshisekedi ta ko le poison te mais sali bato aner bato azo panza sangwana bit na bango ezani ba panza rassemblement oyo etikali eloko ba congolais bazanango espoir malgré Berer et Ali pe malgré ba pesaki Kabila inane lisusu pourtant fallait pas ba pesaye donc eloko oyo photo luka to yeba ndenge nini tokoyi kosalela yango devant les criminels nous devons nous rassembler comme un seul homme pour bouter cette bande de criminels dehors. Tous les gens sont face à des criminels, face à Batoyo, Bazamite Amabe, face à Bato, Baza décidé à Koboma, paix à Koboto Lamboka. Je crois même que Semko a présenté dans le Conseil national de suivi des accords du processus électoral. A Koki Pekotia Mosengo, n'a évité Soratia Mosengo et Ozala. Répétition à histoire, il y a des dialogue inter-congolais, na ebité biso to zakate, to bimamboka kala, bato bazaki na mboka, bazolinga likamone se répéter. Donc to lobiete na ngonga oyo nde biso bana mboka to zala uni, biso bana mboka to se rassembler, to zala sima leader moko oyo akoya pona okabola biso te, mais akoya pona kosangisa biso. En tant que Moussana Nzambe, nazo que nous exhorter bino ko bonde la mingi pona mboka, ko bonde la mingi pona ba leader politique na biso, ko bonde la mingi pona ba congolais, tala eza ko kamwa so ke na mboka Congo kuti batu nde bazo bina, nde batu bazo langwa, okondimate ke mboka oyo makambo tozomona ba video ezo salama. Okondimate ke za mboka oyo koma capitale à viol. On dit que les Zamboka ou bazo boma, on dit que les Zamboka ou ba Rwandais bazo nyatabato. Mais Congolais au lia Lukanzambe, Congolais ou doit réfléchir sur avenir naie, Congolais a mi pesi na komela na kolangwa. Même bande konaso bazana Kinshasa baza prêt, ba inventer li solo. Papa zobela, maman zobela, kaka poyo tindele mbongo akende kolangwa. Donc mon niveau makambo komi, or église ya Congo eza démissionnaire. L'église est belée dans le sabino lelo. Les églises ezali ba secte, ezali bongo binzambi bazara soute parce que ba pasteur ba commis beaucoup plus ba mondain que ba sali na Nzambe. Ba pasteur baza beaucoup plus na souci, ba somba ba avion, ba hélicoptère, ba tonga ba ndako ke ba kota na lola. Yango nozomona peuple de Dieu lokola mate ya solo ezate. Peuple de Dieu a commis beaucoup plus fanatique azo ba tenzela ni ngolana. Li solo wana pe to mona mona poto awa. So ils ont la place au Batoufa Nzambe Makasi, ils ont la poto. Parce que la plupart des pasteurs, bah aventuriers. Bah mi comme ça, bah pasteur na loyenge, pe bazo même un groupe à Batouana nous surtout na loyenge. Un aveugle qui est conduit par les aveugles, ils vont faire quoi? Ils vont tous tomber dans les trous. Ceux qui y opposent aveugle le quoi la pasteur na yo, ceux qui opposent aventurier le quoi pasteur na yo, en tout cas, qu'on nous a prophétie beaucoup quoi na les boulot millions surtout parce que mon toiseau monaté. Alors, étant que pasteur, nazo exhorté bino to bondela. Bible lobi na tanga suka sokozo te a vérité ba to lingote. Bible lobi ba kofunda ba ko selo makambo. Yesu mwana Yesu nzamba ye na se awa ba crucifia ye, ba boya ki. Alors to komi na tanga o en koloka, ko chola, ma ko inana, ko swana concurrence ezo battre record. Ba poison na kati ya poto na diaspora
Combien de bateaux si basombi bango bakomi na bango bato ya PPRD? Tala ba commentaire otia commentaire bo congolais azaka congolais azokumisa Kabila et rwandais. Mutu azoboma. Tout ça contre ba rwandais mais ce sont des criminels. Donc moral à bateza ko beba bato belé basi bakatani baza suna moralité to batela kondima na biso. Botala bino moko na ba Congo ndenge ne mwana nsene azobomisa bato o ezalaki le 5 février ba congolais o bazokufa basali nini ye mutu azotinda bango batake te azo inquiéter pouvoir te mais bazo sisa ba congolais na roboma congolais telema Louis Michel a kotika bouquet de fleurs oyo écrit ba makambo ebele awa bouquet de fleurs au président légitime de la RDC Laurent Louis Aerotika alobi Tshisekedi azali président légitime de la RDC yango écrié zizani partout bato ko comprendre que ba belge ba joie qui j'ai ma bé na Congo batia un criminel na tête mboka ou aza rwandais pourtant to vota qui était moko ya assassin ya président légitime à Congo yeyo Botanga Faustin écrit regardez bien ses visages souvenez-vous de lui, il s'agit de Tarsis Loseke, un médecin neurologue et professeur d'université yeyo ami personnel ya Tshisekedi yeyo nde ba utilisaki pour attirer les poisons. Awa bozomona lo moto eyaki na Belgique rendre dernier hommage na président légitime à Congo matulu kuna batu bautaki bamboka na bamboka bayaki soki biso tomonanaki kuna te parce que tozaki na ba programme mosusu o ekokai ko permettre biso te tozala na salle wana mais tozalaki na esprit na bino parce que c'est lui que nous plairons, c'est notre président légitime, le président que tous les Congolais avaient voté. Paix à son âme. La ministre,